tout sacré ezalaki bel bien respecté awa na baruti tabernacle tozali bongo na lemba rigini bipai wapi libota na nzambe barepondaki massivement pona kozwa lipamboli na parole puissante oyo tata nzambe atindelaki bango mokolo ya dimanche 6 juillet 2025 oyo à travers son serviteur l'homme au charisme équilibré le pasteur baruti kalala Carlos oyo alobaki na mama na likambo oyo elobi les avantages de la croix tiré na mukana ya 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18 bonimelanga que baruti tabernacle ezalaki en ébullition pambate le Saint-Esprit était au rendez-vous. Même si on te jette à l'enfer, en descendant à l'enfer, l'enfer va fuir. Parce que toi, tu n'es pas dans la liste de l'enfer. Tu n'es pas de la race de l'enfer. Il a acheté et ramené tout ce que Adam avait perdu. Ainsi qu'on lui a sauté cette maison, quand il vous a mis dans une maison de pré-stockage, Jésus-Christ au calvaire était votre parent rédempteur qui vous a racheté de chaque malédiction du diable. Jésus-Christ au calvaire était votre parent rédempteur qui vous a racheté de chaque malédiction du diable. Amen. Ah oui, na yebisaka bino toujours tika kozala kidiba na kolandaka ba makelele ya se ya nzete nzambe ya baruti kalala Carlos azali na bosenga na yo. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta maison.